chose grave. Bawario baza ba associé majoritaire ya Didiston. Lelo bango bato bazo côté là. Yango na lobi baza bawario baza ba associé majoritaire. Ça veut dire que non to sale entreprise ndenge toza boye légende Jika. Donc yo nanga peza ekits. Mutoleki muninga azate. Donc baza ba associé majoritaire ya Didiston. Parce que ceux qui bawario te Didiston encore continuer. Ba page zo poster ba bêtise à Didiston ba page bawario. Na bêtise ya kana concert 0 heure, 1 heure, bateau bakenda pesa bobeto yebi. 0 heure, 1 heure, parfois même 2 heures. Ok. Mais na braza qui 22 heures. Ouais. Na braza mon pa wakita qui na mamasi 22 heures. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait déjà plein. Ba musicien baya kana reta pour na ba bebi sara bango ke na no etondité. Na no etondité. Na no etondité. Ba leader. Siko nini yango ko pousser mon pa o aya na retard. Mon pa wa komi na concert 22 heures. À matin, podium, on a 22h40 quelques. Pour assis à 2 heures. C'est parce que ça a que plein. Mais il y a des cinéma. C'est la bino ba image. So ils vont continuer à attaquer mon pao. Il y a une pièce contre pièce. On a des histoires comme ça. Et parce que bino bokenda musika. Moi je plairai dans la vidéo. Surtout si c'est émission on ça. Je plairai. Tant on a comme finga kenaya. Je plairai na TikTok. Pourquoi arriver à ce point là? Mais pas nanga et pas na yo et pas na mutu to olanda biso ba fana kofi mutu moko to permettre ngo parce que kunde za la rande ba grande dame tant ba oloba ke non sindia mutu à niveau na bangote ngana lobi eza team au niveau mais team au niveau mais agité na minute même na niveau ya album ana camarade. OK na niveau ya carrière ana camarade. Yango na loba pe na répétaka ko Olomide ana concurrente ana mbandate. Mais ce qui moyen la guerre, il y a musique, ça va. Mais le coup, quand on a vie privée, na pantalon, non, mon ça va. Non, mon trop bizarre, trop banal. Non, mon très compliqué. Ce que que le yenga et bimi, et ça pensa pour na Didiston. On a comprendre que ezaka kaba warrior. Mama wa taifa Jika TV. Yasika ozana problème ya kentosi ya batampo opakola ba mafuta ya kala esimbate et bebisa yo elongi bandeko ti lelo okonsomaka bambongo na yo elongi na yo bongaka te makolo na yo bongaka te na se ya makolo mbindo lokola nzungu ya ma famille. En tout cas MK Beauté abengi bino à travers muto azali ko représenter bango na Kinshasa Jika Yemoko à la personne soko bengi ozui ba produit na minute onde tozolo ba boy barivage koti na Kinshasa. En tout cas yasika soki Jika koti likambu ezalaka likambu lokuta teze likambu solo yo moko zota la ba image okomona pe ba témoignage contacter biso po orater produit ata mokoto ana problème à sa makolo et comment noir et comment mwindo comment na passe soko zolingo kutana mobali fo bakanga mwinda ya contacter biso et longi tampo betama ozoye ba solution te contacter biso maboko kentosi ya soki yo solo la il faut yo bomba maboko na sima contacter biso na makolo kutu koloba te okoma na Coca Fanta eza somo moya koloba eza te contacter biso na ba numéro ba kocha wana okozwa biso na lombangu ezala na WhatsApp ezala na normal oza na Kinshasa oza na poto partout to livraka. Merci beaucoup et koratete MK Beauté nde makambu. Fidèles téléspectateurs de nos chaînes, parce que là, je de chaîne, Bana Jika TV, na Pessi Binomboté, maintenant sur la Légion Télévision, en tout cas, beaucoup de bisous à vous. Désormais, on est là, on va commencer à faire des analyses avec Jika pour
pour l'envoyer Sabino information parce que ici on parle de Koffi Olomide, ici on parle de Mamassi, on parle de la musique de Koffi Olomide parce que déjà au départ nous sommes fans de la musique de Koffi Olomide. Tokola nango, ba parents na biso ba bota biso na yango yango sala que toyebi bilengi ya Koffi Olomide dès les bas âges tinde tokola boito bina pena quartier latin. Donc toyebi na ba musicien na ma ne pena génération en génération ti lelo tokoma na Mamassi to esika tokanga boui et ce que zo nyonga bato esala bato mutema passe mais bon supporter kaka. On est là aujourd'hui après concert à Brazzaville. Aujourd'hui Mamé yenga sur le marché ozo sala passe zo do ki sa bato bele mutema mais bon supporter kwiti na bino kaka. Nenge Félix Oazé kwa loba Jika bonjour. Bonjour Bobette Ngolo. Bonjour na abonné à Légende de TV. Bonjour na abonné à Jika TV News na benga bango ba étoile. Bonjour na ba onyo so balinga kabiso. Bonjour na ba mouré ya bonne musique. Bonjour na ba Kofiette na ba Kofifil ya monde entier. En tout cas ma chérie, on est dedans, il faut habituer. Voilà, on est là, donc il faut vous habituer déjà. Les étoiles, je vous salue. Nga pe fona luka comment on obenga ba fan nanga. Exaucé to obenga wa wana. Baguerriers. Baguerriers hein. Baguerriers na baguerriers. Voilà, en tout cas pour proposer ngai comment on obenga. Vraiment. Te ngana ndobité biso to za légende, to za ba Kofifi na ba Kofi. To tikaka bongo na. Hein? Bah légendaire. Voilà, c'est ça, c'est ça. Bah gros bisous à vous. Donc désormais, Torban Rosala à chaque fois, dans Jika pour les analyses de tout et de rien, nous allons parler de la musique, de faire des Jika et Tambola. Jika Tambola kitoko makasi makamnya ceux qui est bien Angola tata Nzambe toko habitué malgré moi yeko beta biso me balobi ke ezali elo na bosanitaire menango ezo leka presque en Afrique centrale. Donc il faut comprendre que chaleur roto anango na kin eza presque partout en Afrique centrale. Donc à un certain moment il faut comme la ma ebele ko éviter comme malibanda yango ko comprendre nazo comprendre tenga ku na kaza ki ke clim nanda ko baby zo kandeza climité eza niveau ya encore basi pembe biso na biso na climité biso basa mwindu donc ngane na boya ta moyo ya banda deno senga zambe so bien basa pembe donc yo na senga soki tangolo Nzambe dona komata yoyo komatanga non ngana na te Mamassi ya naturel to ngana biso na besoin bloquer bébé et le roté et le roté mais malgré tout ça pembe à part poudre to baksa ile roté donc biso nyonso ekola Mamassi. OK voilà, merci beaucoup ba moi mikolo no bien matin na taxi mon chauffeur ami nanga moi ba moi mikolo ezoleka et puis likolo nango basi susu basi ba olata mabe est-ce que basi ba na affaire na mamba moi bon baza pe na moi affaire à moi parce que oyebi ke no soki mwasi oyebi ke no mama parti na biso nyonso ezalaka mwa mabaku siko soko lati mabe okutani na jo moko boye aotoka makasi déjà na moi siko soko aza na maîtrise te ba planning yango pe bandi ko chauffer makambo ebebi na tosi wana. OK, c'est bon en tout cas. Mais bon, toi tu portais quand même mikolo ba moi et bébé toi na choité donc l'Afrique c'est comme ça. Jika, on était avec toi dans le concert à Koffi Olomide na Brazza. D'abord, pour traverser pour toi a été facile parce que j'ai dit ça, ça n'a pas été facile. C'était facile. Oui, c'était facile. Là, je dis bonjour à mon grand frère Titi. À partir il y a Bichingobila. C'est grâce à mon grand frère que j'ai traversé comme de l'eau à boire. Parce que quand je suis arrivée, quand je suis arrivée là-bas, na sala qui est l'autre côté, malgré Bando Finganga. C'est la famille. Na sala ke lorote azu abi o ya pe osala lolendo zata na kiti te fanda wana pesa nga passeport na pesa passeport akoti yaka bo elandanga kende lata gilet na ndenge na kota kika na mi trouver kana na Brazza pe na kuti déjà mutu basiba bengi ayambanga. Donc na okende pepe mais aller comme retour c'était OK pour moi. Oui. Voilà, donc aller comme retour, ça s'est bien passé, bien qu'il y a eu des... Oui. Dans le coup, tu peux m'abaisser salamité. Bon, yo le au quartier non bien. Oui. Nga ils qui moi passe na aller, mais au retour en tout cas, le au moins m'abaisser. Et puis il y a pas si en gros, c'était pas que ceux qui boye non, c'est juste que tellement passeport nanga ils ont quelque part avec ma carte d'électeur, il y a un des gens qui ont mais au final, na katise quand même. Séjour dans Brazza, après Brazza, côté point noir, après point noir, dans un Kinshasa,
Poser tranquille. Non, c'est le cas bien. Oui. Concert il y a Koffi Olomide pour yango ne to kendela ki to kende ko sala musala. Selon yo parce que les lots comme on vient à concert comme qui et comme le quoi non bah tu kende concert mais bokendo ça la kermesse. Je ne sais pas tu auras quelque chose à dire par rapport à ça. Bon bête il faut na croiser ma boko parce que na epsio que non na traversa qui. Na traversa qui comme wana ya kermesse et outie pa ya entre parenthèses moi na ya yemoko mopao. Entre parenthèses c'est ça moi na Koffi quand même. Bon parce que ceux qui nga na papa nanga malgré na ba problème na ye na ko koma na ba point wana te. Vous comprenez? Na ko koma na ba point wana te. Yango yo ki pe to koma. Maman da yebaka papa et moi là. Merci beaucoup. OK. To koma place wana. Kermesse c'est bimi na munoko ya mwana ya Koffi Olomide. Mais concert à Braza Bobet na longwe jika. Na longwe molobeli. Tomo panzi sango na komi nanga mutu simple na Braza. Na kene nanga ka concert ya mopao. Ya yo nanga place ofanda te. To zolo bato ko bima 21h. Mais esprit moko ebisi biso ke to longwa 20h. Ouais. To komi 20h, to kokozwa place à kofanda te s'il vous plaît. Maman nanga na sama belé est témoin, on a besoin de convaincre motuté. Ne ba kuto ke na ofanda na ba gradé wana. Oui, jusqu'à ce que na ko senga garçon moko bo est-ce que tu peux nous aider avec deux chaises voilà. Deux chaises to salaire lokola musala na biso zaki ya côté lema. Na lobina zwa ne fils que lingette nanga na chango na kiti po muto azwango te. Mais lingette c'est retrouvé na mabele kiti limoué. Ça c'est la vérité. À 20h, mon père a l'habitude, il y a pas l'habitude il y a un concert 0h 1h bateau bakenda pesa bobeto yebi 0h 1h parfois même 2h. OK. Mais na Braza qui 22h. Ouais. Na Braza mon père wa kitaki na mamasi 22h. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait déjà plein. Ba musicien baya kanareta pour na ba bisara bango ke nano etondité. Nano etondité. Nano etondité. Ba leader. Siko nini yango ko pousser mon père au aya na retard. Mon père wa komi na concert 22h. A matin à podium na ba 22h40 quelque. Pour assis à 2h. C'est parce que ça la que plein. Mais na yeba ki que place tozala ki wana na sima na yo kakit muto abina silisi apa koti TikTok alobi Koffi awampia. Et puis à tel place dans espace où il n'y avait pas de chaises parce qu'il y avait des chaises de côté de part et d'autre na sima. Batikeli place wana oyo ba journaliste na ba sécurité bako bandobina bezalaki lokola piste azui pena téléphone ya sa toki alembi après azui téléphone ya lobi Koffi awampia donc ba envoyer bazalaki ce que imaginez ba envoyer bazalaki pour bazwa image pour ba lakisa keno Koffi asalaki mpiaka ba kendaki nanu avant parce que oyebi team boycottage. Ah ouais. Team boycottage ezalaki sur place. Le coup la boycottage simba quitté. Team boycottage il fallait que ça ligne. Et tinda ba envoyé spécial na bango. Tozala na bango place wana. Bayaki nanu avant, bazu ba image avant. Pour ba lo bakeno et le muro est limité. Mais à ma grande surprise, jour wango concert c'est le mi balé. Ouais. Concert des concerts ezalaki. Mais concert o ningisi mokili. Concert o ba image na ngwe monani. Donc nako beta li solo il y a longtemps ba image ya Koffi Olomide mona na bongo ezaka concert à le 8 sikoyo kermesse côté voisin côté pédiatre na pédiatre pour pesa biso image ezala abeta concert fallait bo pesa biso même ba journaliste ou bien même qui ba journaliste soka même ba journaliste azaki na puis il y a team boycottage azalaki na puis il y a bateau bazaki ko aider. Alors ceux qui team boycottage bazalaki capable il y a rotinda bateau pas na biso c'est que bazalaki capable il y a ko déployer ba caméra ba téléphone nazaki na caméra yo tu na téléphone nazaki na téléphone mais na sala musala te usalaki manda tikalaki faute comprenez mon émotion. OK. On comprend. Ah non. Et puis les mêmes gars là, oyo,
abaneko o asala ki vidéo c'était toujours la même personne oyo asala ki tant Kofi abino batu bo senga banzembo oui yem tabana senga ba betele nzembo aido oui c'est jusqu'à ce que na personne baluki Nathalie tala mabundu tala longi munene mon coup Kofi abisa ki oh yo moninga na Kofi de Braza Kofi même s'est fâché au podium parce que les gars ballon c'est tellement bamboué et tout bon akende boison il était tellement agité ayeba ki ayeba ki fena mission so comprendre ki souci na ngana koma obanga pona santa ki déjà mon pas koma ki énervé na koma yeb sanzambe que non ko permettre te et le moko mabesani et ça ma place parce que mon pas wa tuni yo moninga Kofi de Braza yo moninga Kofi de Braza abandi olobo olingi nini donc na komo senti que déjà que non mon pas comme zonga na pona ye na komo lo banzambe ko permettre loko mabele kate parce que souci a benemi za loko ya mabele kana mais ko permettre ngo sanini et les kanate parce que preuve en est que ils ont dit concert il y a Kermesse mais ils n'ont pas fait des analyses sur ça. Pourquoi? Vidéo qui ça. Mais oui. Ma vidéo est là. Pièce contre pièce. Ouais. Bah lobby concert il y a Kermesse mais il faut faire des quoi analyse sur ça bah coco ça la analyse sur ça parce que vidéo est ça il y a les images et ça le concert oui beti bango fimbu et ça concert analyse ngoza maman et ça concert oyo et ko ici team boycottage banda lelo ti lobby bokanga bisaka bosonga place bo utaki 2 personnes 3 personnes ya réseaux sociaux boyo zang sakina biso kimia boni boyo est-ce que boy imaginer ki bokoka été on vous a frappé jusqu'à mais aussi aspect moko na kata concert autant aux accueils na partie on a kutu ba musicien na nukaka on a mama sina matite Kofi Olomide na matite mbule bande de matanga comme de ko salama mais batu bakenda quitter les gens étaient là. Merci Bobette Mwindongolo ma chérie tango mbule banjo beta na yo nanga ngakutu na biso ke Bobette luke loko finika caméra oui na bando tala déjà mais Nathalie il y avait des députés ba sénateurs ba généraux mutata moko a bougé té ba on so azalé ka sur place ata mutu moko a bougé té imaginez bana mboka bazo yemba maman tu as cette image na vite soko tchaki yango déjà na légende ozo ka batu bazo ganga to lembi bino déjà to yela bino té d'abord comment singa Kofi Mogama. Kofi Mokodo, Batombo Kande Babanda Kosala a levé des rideaux. Mais Batobazo crié, Tolembi Bino. Eh bon, bah musicien, bon, bah ça qui on a. Bah ça là qui va défiler, c'est qui va 5 musiciens. Oui, bah c'est mi bal, bah non ça va défiler ouais. Surtout Oya Souka no qui penda full gangi Tolembi Bino. Ambiance ko kota na palais de congrès tango mopa wa koti. Les seuls concerts et côté si tout na mabele bakangi bango tout minoko rien à dire pourquoi vidéo kolakisa alors je vous mets donc au défi si vous avez les images début jusqu'à la fin y a piaka venez parce qu'il n'y en a pas pourquoi bobanda ko s'attendre dès que concert wana et kozala filmer na point oyo musale salimete bokanisa ka ke non et kozata mususu ko faire temo ba image ndambu boyena boyena neti ngana zalaki en direct ouais yo sala direct on a des heures et quelques yo yaki otia sima na zalaki en direct parce que na yaki au monde na téléphone échauffé nazo zo ba vidéo ndambu ezo simba te na lobino awo yesimba sute yepe nazo linga na communiquer ngabite so na cheli ndambu tindelinga yepe to yo kana te za so na matanga ngabino ne simba te donc obligé na kota ka live na choix te pour so na koti live te musala na kiawa ils ont quoi na yaki ka kosala tourisme et pourtant na yaki osala vraiment musala je suis obligé na kota ka live yango na kota ki live imprévu et pesa ki oyo koka opesa les gens de pesa oyo koko pesa et pas gaël pesa koko pesa talarab tous les bateaux bazala sur place jusqu'à ce que on a en plein live bateau c'est que bazolo ba Kofi asali mpiaka zonga kenene bandeli mama na ketine bandeli moi ezalaki moi flungabi bozwa ka image botal na parce que kota estime zaki molili maman basenga kinga na kata live ezo zonga jika po bato bakanga minoko kende penza na bandeli na kendaki eza na live na zongi na kependa na début na zui na zo filmer ngabi bo omona wana mbule ezali kolo ya koinda mutata moko tazo bouger non ba kongole ba imiter mabe ya wana osenga soko linga Kofi aza un événement
wana caméra na téléphone yaka parce que il est temps maintenant de jouer image loba ce qui est là to zui pour force to kangisi ba te belé munoko et ça parce que il y avait des images ce qui image ezala quitté et puis et là ba to bosana JB abeta concert le même jour azana concert musuna point noir dimanche merci abeta te point merci beaucoup basale la wana liste basaleli yango wana liste jibazaki na deux concerts même air avec Mopao même air avec Mopao biso tango toza na palais de congrès JB azakuna nana oui azosala concert na azwaki mo batunda parce que Koffi Olomide tonga sisi ba 1h40 batu mususu nde bakendaki kuna ezalaki mpia na koloba nanga te pona zai kuna te mais toza na baeko ok mais voir Didi Stone écrire dans un commentaire sur les réseaux sociaux que Koffi Olomide qui n'a pas de concert te bakenda au la kermesse, ça te fait comment? Ça ne me fait ni chaud ni froid parce que kermesse wana nde tangisi esombeli le ndenge ba Brazzaville ba bengaka esombeli le esombeli Pampex kermesse wana vous comprenez non que nango bien et sombelier lait sombelier Pampex et sombelier hamburger et sombelier shawarma et sombelier tout et matissier moutou que matissier avion et tangisi a collé na kermesse lelo ata commis concert à Wenze, ça ne me fera ni chaud ni froid. À sans anam, parce que mon papa azala na musala mususu. Soki papa na ya voix azala na musala mususu. Alo ba na kola na musala mususu, na bima de distance na musala mususu. Soki zaka musala wana, je m'en fous, je m'emballe. Cela veut dire que non, eza makelele ya Wenze, ya sitoche moko boye mal encadré à osala makelele. Excusez-moi, côté wana, je m'en fous. Azamu na Koffi ou pas, je m'emballe. Moi bi que Koffi lingate baluba na Didi boy parce que ça la vidéo mon ko aloba bo s'attaquer na été c'est mon sang et tout boy na boy. Bon ben to sala na live nanga lobité hein, je comprends ma chérie. Soki ezana papa moko nazo maîtriser combo na été. Azan Allemagne, aloba ki boy. C'est depuis longtemps que azalaka desi azaye mon komaki sondage. Ba Kofiette na ba Koffi Philippe, bango tuna komaki. Sondage bamsukutu ba opesa mo pa au 100% ya faute. Lobby na live na ebisi na papa wana lobby jour mo pa wa décevoir yeza jour mo pa wa bima tango de Stone na bandi ba délire na ye jour mo pa wa loba ke ba simba ete za makila na ye de jour mo pa wa décevoir il fallait mo pa wa tika ba fan ba kene na Didi Stone mais l'histoire aux ala le sous-souté mais les to clôturer yango les seules places mo pa wa a décevoir a comment kotala makambo na musika soki mo pa wa bimisi zembo atali yango et sili makambo ya Didi Stone na sali et le belake le côté parce que azala déci pour na mo pa ou pourquoi ba te belé ba condamna Fally. Mais moi aujourd'hui je vous dis la vérité, Fally avait raison. Mais Fally avait raison Nandeni parce que il y a aussi des gens oh le ba qui a salama be ba tout soupe ba kumisa mais ko moi na yo moko yo boti attends je vais te dire j'étais parmi les gens ba vidéo ezala pas Saratola ezala wapi ba place nyoso na leka peu importe place va sala na ba benganga pona sala analyse j'étais parmi bato ba banda ko condamner acte ya Fally Poupa. Mais na banda ko condamner en même temps nazo interpeller bana balongwa na buzoba wana bazonga ba bato. Mais aujourd'hui je donne raison à Fally Poupa et après oyoka ona oloba je donne raison à Fally Poupa. Pourquoi ouais. Parce que Fally aloba ke lo moko est très important tango alongola ki tatouage ya Kenaya aloba ki ngana na bana 10 par exemple moi na moko azem poli na kotika mwana wana continuer na kimpolite po amankanga respecter po sinon bana tout ba olanda modèle na ye ba bando mankenga respect il faut na kata ye to na pinir ye makasi po ba o mususu ba otika basa nini babanga et puis epa nanga na za africain wana Fally Poupa na plateau mokili mobimbe mona ba mama ya poto basala ba mission ba loba nga epa nanga na za africain ki mona poto ezala raté malobo ya koloba keno bana poto bazala ka bongo faut comprendre bango epa nanga exista kate mais chose grave Fally Poupa za ami ya Didi Stone. Ouais, c'est ça maintenant la bêtise. On comprend ce qu'on peut dire. Chose grave.
ba wario baza ba associé majoritaire ya Didi Stone lelo bango bato bazo côté là yango na lobi baza ba wario baza ba associé majoritaire ça veut dire que non to sale entreprise ndenge toza boye légende Jika donc yo nanga peza ekit mutaleki muninga azate donc baza ba associé majoritaire ya Didi Stone parce que ceux qui ba wario te Didi Stone encore continuer ba page zo poster ba bêtises à Didi Stone ba page ba wario tous les grands pages postés à Didi Stone et son maman et beaucoup de pages polémiques déjà page polémique ce qui est et pesika nango c'est que ça page polémique c'est que mon colo nango a bombana quelque part ba pesa kembo bon ouais mais aujourd'hui quand la ba wario ba bon par rapport il y a tozaki ngana na Braza annonce il y a la chanson et ça makikuna na après sortie je crois médiatique il y a Didi wasalaki abengaki Cindy wasalaki challenge moko par rapport à vidéo à TikTok babi lelo eyenga eyende pona ko répondre à Didi Stone. D'abord c'est là où je dis que non mentalité à congolais est comme à niveau ya souka. Mémoire à congolais est comme na C. Pourquoi? Muto bo beta lisolo ki abimisi nzembo pona Didi Stone. Eza muto yo carrière ne mobimba yemba Didi Stone. Abwakela Didi Stone mabanga. A tombola yi po boye ba Didi Stone il fallait que Koffi Olomide moko boye a existé akenda pli musika pona koloba ke kalata zo salela Didi Stone marka bilamba donc po komba Didi Stone etombo ma presque le banda eza po tata wana sala kini asimba ki Didi Stone alobi ke nazana fi moko boye kombone Didi Stone et pourtant ana fi moko boye une grande dame na kombo ya mino mais un certain moment local la royaume passé et quand ça na coffre fort moyen tout monde aye kangai penza baloba ke yo okopusa na pembeni te po yebanité donc ba côté ça lelo kutu grâce à mama si nde mona moso na komosani akomobima alors soki lelo batu balobi ke mopa wa yembi eyenga pona Didi Stone ngana comprendre que nos congolais to komi na suka pourquoi mopa wa za musicien 45 donc accueillir musika na minute même na niveau ya album ana camarade OK na niveau ya carrière ana camarade te yango na lobaka pe na répétaka Koffi Olomide ana concurrente ana mbandate mais ce qui boye na guerre ya musique ça va mais le ko boko kota na vie privée na pantalon na ye no mona ngo ça va te no mona ngo trop bizarre to banal no mona ngo très compliqué so bolobi ke lelo yenga e bimi eza penza pona Didi Stone on a comprendre que ezaka ka ba warrior te mais ba to ba comprendre bon te poni parce que déjà figurante na 4 clip c'est une fille au hasard textuellement Didi ana taille Didi ana teint Didi ala type ka lokwa Didi ala taka ba talent bien que talent bukana na suka mais na sepeli ndenge talent bukana na suka eza message très fort peut-être que total ba clip pour na otala soza maele comprendre que non un certain moment suka on comprendre l'émission on comprendre ngo na sepeli ndenge talo salini e bukani na suka ma elati nini mabele mokonzi OK mabele mokonzi bato sakata papa ya voisin de tokia ta epa na ngate mais ta papa ya voisin bato sakayi abi bato sa pe babokilo banga babokilo kutabi banga babokilo mais to sa ta papa ya voisin po ni na mise ki ye mote so po ba bolo ba keza yembe po ya za na tina te OK ya za na tina te déjà lobby tum au niveau po na zo benga bango tum la classe batinda ki déjà ba yenga omoni zembo wana batanga e mutu te batanga batu balobi mama eyenga eza mama alia eyenga eza bobeti yose ngana yenga komo nga jika jidi kalanga na yenga ndeni na obima na yenga oh soki muto amibimisa za yenga bienvenue les yengas bienvenue to banda ko luka ki yenga komi yeli binomoko inshallah soyez les bienvenus on vous reçoit avec plaisir ba yenga si tout basala ki émission pe ba continuer ko ça l'émission le ko la bozo mi bimisa moko na moko to yambi bino to sete bino boye bo lam tika nkolo yesu masia pambola bino kimia pe bo changer pe bizale soko mi bimisi yo moko batangi kombo na yo tata liboso à l'état okolobani mais aujourd'hui cette belle chanson est sali ba congolais on a musicien moko afinga bokilo na ye
loko atangaka kombo ya bokilo na yete nani ayeba ka finga bokilo ne na kati miseni na oloba nanga te ayembani Marie-Jeanne yete te bobeti kuna kokomo kende mabe yete toza na yenga mazaka impoli ya musicien wana yeka mutafinga mwana ye peka muto ya koloba ke Marie-Jeanne Bolole abanga ke wana yu ake musika baitoli nanga bobeti ngate boka bola na plus loin pour dire que abanga ke tumbata bi na kamotaka baitoli ngate bobeti bon boye que cette chanson est pour la rotia Kofi Ayembi yango et aujourd'hui c'est la chanson qui mettra fin à la carrière de Koffi Olomide. Et wow tigato sipila tigato pina la vie les goûts de ça babi ya pour la rotia fin la carrière et ça la va chez balobi babi nzembo suka ya Koffi ya carrière ya suka ya carrière ya Koffi yango bobeti balobi manda osignale mande yo po obetsanga libakufu faut na été makamba Congo che fin na carrière ya na mo pa botuna kite faut demander faut demander Écoute, Ebini, on est dedans, on regarde. Mais pourquoi seulement il faut aussi la analyse plus na mamboyenga babi Koffi aza papa mabe Koffi aza papa moko andoki aza papa surtout terme baza ko utiliser aujourd'hui Koffi c'est un père alors prochainement immature tant que tokoyo ça l'émission tokoya na vidéo au moins le système na sala na jika parce que ceux qui ba wario ba continuer tokoya na vidéo tokozongi ça tous les injures o ba wario ba finga bana na bango est-ce que pas ya ba Koffi to ba Koffi film ma finga bongo eleka jika sala ka banalise matin midi soir parce que je suis bien éduquée par Gilbert. Est-ce que d'abord na Koffi to Koffi film moko a finga de distone tina nzoto na yakati azate babi msa vidéo wana alors soki ba wario ba continuer bo na faire to nga na yo to zong ça va vidéo on parle un peu on met des vidéos on parle un peu même sur TikTok on va faire ça ah oui hein? On va le faire alors on va voir entre Koffi Olomide ou les fans de Koffi Olomide banani batuki moi ceux qui mona na matima peka ceux qui mona na vindi ezapo tata na ye alobaki na bafane na ye botika c'est mon sang et malgré les lois lobby botuta c'est déjà trop tard. Non, Koffi n'a pas dit ça que non va finga. Alobi te bo mabango. Alobi te ke bo finga mwana. Atangi comme mutu. Alobi pe lokote. Alobi pe lokote. Abi pe lokote. Vous comprenez? Alors togoya na ba image ya kala. Eza ba tumususu na sola na bango bien surtout ba warrior. Yango emo boena dozaka. Pona talaka pire nanga. Ya nanga. Babilo kwa sala kala so na zongi si ba video na ye ona nani so te esale mabe nana te ozo banga ni bakango oko lo bati bu te wana loi nani loyauté donc faut na respecter hein donc ozo comprendre ani humanisme kibomoto kibonzambe kibonzambe ganga lo bati ajika wana nani tanga takumbuka si pesa ta ndisi c'est oyelenga te bwana yaki poto solo la siko zo bomba bonde okoma banga mais on a bobecho mto ba problème mais mutongo nani siko zo kokolo ba te mto ba problème obanga ba wangi makasi boy te je comprends pena que obanga ba wangi là simba te ba etal toleka na ebi déjà ba jeune ye te melo ba la biso mutongo nani ozo kokolo ba te simba te vidéo la kisa prochainement torozongi c'est la bino ba image so ils vont continuer à attaquer mon pao toroya na pièce contre pièce wana nde histoire ko sanini et ko katana parce que bino bokenda musika moi je plairai dans la vidéo surtout si c'est émission on l'axe je plairai tant on yoka ma finga kenaya je plairai na TikTok. Pourquoi arriver à ce point là
mais pas nanga et pas na yo et pas na mutu to olanda biso ba fana kofi mutu moko to permettre ngo parce que kunde za la rande ba grande dame tant ba oloba keno sindia mutu à niveau na bango te ngana lobi eza team au niveau mais team au niveau mais agité trop agité le roi ba mi selekete mu selekete za kabwe Cindy le cœur moi na musala aye ko au théâtre des ordres dans la foyer batou et puis yepé souka na ye ba on va comme Nicologue Cindy ko tato la kala mingi te c'est non bango normalement ce ka ko tato la na lobaka un jour l'histoire parlera de Mamassi. Il y avait une femme skin Mwindongol naturellement parlant qui a renversé shit des royaumes passés, qui a pris la clé des royaumes, qui est Mofleri. Si vous êtes des femmes capables, des femmes et des femmes avec grand F, allez à Mofleri. Arrêtez de allez. Bah comment y a qui va compter à Mofleri? On comprend d'abord. Les goûts de ça. Ah maman si. C'est là où je dis, si vous êtes femme, histoire parlera. Attends le long Robima, histoire parler. Allez à Mofleri, boye kini yaya. Parlez na bino, bokata héritage mutakufate. Boloba parler waneza ya kingandi. Mais bokomi, bokena parler wanate. Il y a une femme qui s'appelle Cindy Mamassi Olomide. La reine Esther. Bouclier de Kofi Olomide. Moi msala de non, nandeni. Po asentaka camarade ya nani ya yenga tende nani mama bango asinga divorce. Oh, ma version des ébélés natanga pe droit mais na yebite depuis na côté internet droit nangeza litu na valeur te il faut na zongela lisu na sala donc na yebi na ngaite ba version des ébélés makasi na yebite po kaka mbara moko kuna babanda ko beta mama na ngai ngamoko kama na soutenaki mama na ngai sala divorce kuna pe ba nani ba pesa zemi camarade na ngai mama na ngai ko ka ko supporter ba version des ébélés soko za liboso a jiji mbara moko kangami ah Zabé mon kilo va poser belé donc voilà. Donc comme la biche na souka émission je crois tu crois que c'était mon 30 minutes non? Yes. Ah voilà on est arrivé à la fin maman yenga pekise yenga atika biyenga yenga maman yenga donc Nicolo doit un système yenga bon mais la rama il faut supporter kara. Donc c'est une très belle chanson bon supporter Koutina Bino mais Kofi Olomide à Ozala puis à Ozala ka yes mutu azali lelo na 47 ans ya carrière ya camarade na Bino te ya 68 ans d'âge ah ya tous abatu yo bazoba ya bawari venir à la télé critiquer Kofi Olomide parce que asali chanson yenga entre guillemets selon vous que asali yango mwana na ye ça c'est être malade. Ça c'est être belle. Faire la chanson et à lever la tatouage et venir montrer ça. Dénigrer sa fille à la télé devant tout le monde parce que lui il est africain. Que selon les Africains c'est le père qui est le chef de la maison. Oui, tout boyangote. Parce que Kofi Olomide aza chef anda côté. A opinion au moins naté. C'est quoi? Et puis la chanson là, ils ont en place mon côté balobi que Didi ba ezela. Faire bayemba. Maman Alia pekisa Didi atika koyenga yenga. Est-ce que bayembi bongo? Ezaka kisha samo bimba to bina lenge. Ezaka ndenge mokote. Mon bonheur. Ezaka ndenge mokote. C'est différence ces andés. On a une différence ezaka ke kuna ku batengi na bango ba conseil ba pesi conseil c'est une chanson éducative. Eyenge bandaka depuis. Boyo ki onka lelo? Mande toke na suka nini? Yo na biso. Hein? Boyo ki yenga ka lelo? Ah, c'est bon. Merci beaucoup Naba Légende Bakolanda Biso, merci Naba Étoile la JK TV News. Merci Naba Tunyoso Bako aimer pe bako liker émission na biso. Bolinga biso kan des abongo. Moyena loba keso bo sepeli na biso te ya boko sepela ka na biso te. Ba sepela na biso pe ba continuer pe ko sepela na biso. On vous aime, on vous adore. Kofi aujourd'hui, Kofi demain, Kofi à la Kofi Tilelo. Et puis ba musicien tout
o bayebi ba valeur na bango, on sera toujours derrière bango. OK, on sera toujours derrière ba musicien bayebi que non, naza musicien na ko isa baninga ponga na avancer. On sera toujours derrière bango. Merci beaucoup. Merci na les gars mo pa on équipe na mo bimba lobi to mona ki bango en pleine live. Répétition au sarana te koto ba live ya salité salema et team agitation soi-disant les haut niveau mais baza ko agiter yaya. Il faut beaucoup en école ya mama si école à maîtrise école yé aza première promotion ya JKK. Bon sentir première promotion ya JKK. Mutabima kan école waneza mama si. Akoko isa bango tout défi ezaka moko oza mwasi oyebike na contribuer na mo fleri bima na poto yaka inde telema liboso mo fleri kota sala vidéo totala yo soko longole yango na noté o sala eza makelele la wenzi. Je vous aime, je vous adore, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à vous. On est arrivé à la fin. Boutika la malamu to kutani mbala esima. Bisous, bye.